congodialogue.com www Congo Masolo Congo Solola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi congodialogue.com. Voilà, fidèle internet, bienvenue à notre émission Betali Solo. Betali Solo, tu as une émission où tu Betali Solo à Moutounyoso. Il y a Moutounyoso, il y a comédien, il y a un artiste. Il y a avant de présenter nos artistes dans le plateau, on a passé un beauté, on a remerciement et pas un numéro number 1. Oya Kamara Congo Dialogue, Madame Francine Ngembe. On a Congo Tozan. Inayemoko le cordon king trésor oyo donc azara motema polele motema kofunga mapona bakola bonaye après sous motena ingénieur fils Nzadi et puis moko na caméra Mira Kinzi babi Mira alingalia noblesse pour azo makambu et l'autre tozom la bino to ebité so kaza mwana Lumumba so pas nani to ebité donc on a avancé vers artiste na comédien. To solanaye to betali solo naye congodialogue.com. To pour ça n'est pas artiste artiste bonjour. Bonjour tata. Boni. Nangola Njambi. To kutuna ba njeta mbila boys. Donc oloni mbila atoni. Lokola ngande ngomona kangena vivre kana matalité ya mboka tibi pa tuna kozala jamais na kobosa na njeta mbila. Bon, njeta mbila na makambo tibile e boti bambila mbele koti mafuta elambi bampondu elambi bamosaka elambi biloko te kiriki luka te mbiti lelo ndenge boye mpo bomo na ngai na ekolo na bino njeta mbila na kate ibanga moelo ya sabena mortal na tano caméra pesa na komono pour olo bare belé komono pe to ebité komono na bande ko bangai nous sommes nous na kopesa bino te komono na ngai te bompanga bonongi boto u ampembe ya boro iforo totoma kotoma kulu tofenge banyata kanye na kote soko moni ndok na butu motaka tenina mosala mwasa ndaka boti mwana nilungia papa lupango mwasi moka kenda kilufa juje make ko bota mwana hôpital kitambo aboti kuka monene Lumumba tofenge na bi kombo ozalo banini kombo na ngati yango wana donc kombo tolo bien na kombo na eza te nkombo na ngai libota na ngai pianga te nkombo yango wana bandela ona bompanga bonongi boto uwa mpembe ya boro iforo totoma kotoma kulu tofenge mwanga kodo soko mondo na butu motaka kwa nemba ngote tena mosala mwasa ndaka boti mwana lunga papa lupango njana likambo yopo nini Lumumba. Voilà, bandeko l'auto sola na artiste Lumumba yeyo ala comédien boki kombo na ye ba tofende bon Lumumba yo oti mbokani na oti na basanku subele makota mboka mokboro kuna na bajole kuna na bonjingo oluka vi ana Congo na ye na Kinshasa na oti mboka ne kisasa tikoluka mbongo so oza pena comédien confondé tout fait tout flamme na peso 30 secondes bande ko bangai na kwebisa bino te boye loka ba moninga wanze bele nkundola baloki soko boti mwana ndundu ko bakani yete ajai mwana na Nzambe tumba pine zwa saki na makala tutango pota enzo to mobimba akokoma mwindo soko boti pe mwana ya koka Nzambe na kai ko bwaka komeka te azete mwana na Nzambe kamata njeta liboka monene bimisa te ye na njeta lupango beta ye na makelemba la misato okomona kotambola oboti pe mwana ya baba Nzambe tokosola ne to ndenge nini bondela ye solisa ye kamata te mindongo benga bano batekaka mindongo tutate yango ebele tianso ibaka ye ni tele pe tie na zone pe na miso akoloba ga Patricia Rodriguez omona makambo yo za no shiri mo sika na biko zo buka na mabe artiste bandi mabongo te yo na mbanda ko tiki ba photo ebele na tika photo te mboka eza musika koma na photo te ndenge nini na tika photo te ndenge za boye yebisa biso nanu aux artistes comédiens
ti oye poluka mouvement kota to posa groupe na yo bon lolenge ngai na ye na kisasa na koluka mouvement kote pa moto te na ye na lolenge na ngai moko luka na kangisaki mbongo na ngai moke na kamata kopi tina ya na kisasa nzamba kopesa ngai te l'opportunité ngai moko na kojona ngai makambo luka mpe bino bato na mayele boyei pona saki molela bino pe bo panza yango ngai moko kote ndeke côté soso. On aime dans soutenir yo, donc tio zabo tio Kinshasa, donc tio zo espace na ba TV, n'aime dans soutenir yo. Loko ndenge na zawa bande ko bangai, na zana motako soutenir ngai te. Motalibosa ko soutenir ngaka yo na bel garçon aza ko fine biswa. Motazaite soki bakoya. Na jairibe tata. Lumumba, tu es sur bete sur parcours na yo mandambo. Si lelo donc quand même bon non il y a banité hein mais non c'est là malé voilà non non il y a banité mais ndenge zo mona parcours na do ekende ceux qui peut nous zimonte lokola ridimbi ya na États-Unis à soutenir yo est-ce que au moins pena ki o kangape mamboka ngo ngai pena ndenge na zebo na kuta na ridimbi ya na États-Unis na mboka te ya Obama a junga soutenir na kokende pona j'ai une opportunité bioke zangi ngai kiri malo bezali na mosala na a na to komande na za mo atena ngalo kwa mo selekete nya mabole te a soutenir ngai ya za na États-Unis ngalo otimbana kana kisa koluka chiko na kochani oluka osala ni so bana babike avion za lobe ozonga mbandaka ozonga ndenge na ya ta avion yo fele na kokiko kena mboka ta moko okoma 18 banguma bakoti na ndako 20 baibuba leri kolukani na mboka likamonde zawa tokojula kaka siko donc lisola par 4 mots donc utaka soki yolo okay place bacha par 4 ya mama nani obongane bande ko banga ezake kama nsomo to tuna gimpe ba militaire bafutaka te bapulusi bafutaka te ebongo ka biso mpe tofutaka ezalite mokolo moko na mataka montuka nakenda kosuka epai na kapela nakomi na kapela wana namoni te mbonga montuka ezalaki ngai te maître tigre na mbi netombe azame epai yeba azali kuna ayebi makambo Lumumba asalaka na mati montuka wana nakomi kote na kapela de retour na biso chauffeur te sika bokokita ngai te na mola photo monene ya mama Olive zawana soki bokomi na bokitisi ngai mba moko na koyeba ndako mpo biso batamboka totamba te tout droit tina suka na porte na yo siko chauffeur matina ngai motuka tokoyaka take ngai pe nazaki moto ya vigilant kite tu vrame moto mabe tokoyaka maembe tokomi pene na mola tokomi na mola wana chauffeur obite moto alobaka kokita sika na mola tosi tokomi akita na kita bonata la photo mama Olive zate na bite ai babungi singai ngempo kishaza na saite poso mibale ba droit na banjela ebele na bakite pesi pezanga na chauffeur piembwa mbwa bonye biso chauffeur ndenge za boye fo bojong sangai ina kapele pa ibojwa kingai pesi mobulu chauffeur bi ekosimba te ba mama baleli wana mama moko akitaki wana na esi bango mpani ba soda bafutaka te ba police bafuta te kanga ina futa ngape na otimboka na ebi na inote ndo malike na zaki na opportunité wana ngai betali solo mira kinzi na bikazo bukana na sima kamera artiste lelo so pena président moloko la président Sobe président Sai andimia zoyo donc okondimano ke sai pa na ye bon bato wana otangelinga kwa président Sai aza moto monene mpote asali nkombo Sai mpa afuli bato ebele akoki mpe kofula ngai kameza ite lokola mpe tokoti artiste monene Esobe pesa ba artiste mikete bango mpe bazobimisa bato mpo bango mpe babima mpe na olenge mpe bango te me ezempe na bato bapuyaki bango bakoki mpe kozwa mpe ngai Lumumba artiste makoto makulu tofenge mowanga kodo boko bimise we male ozana famille Lumumba to ozana famille na bango te bon mokilele kizama na kaka omone tu munzamba pesa ka ba chinois kuna bango tu bazaka bilongi moko ebongo ngai soki na bimise lunga Lumumba aza noko na nga motetela noko lati lo kitalo photo mate moyo bako tikande te ati ankoto moto na ngai moko ata ban aja noko na ngai to wela na bango mutamboloko biso to kamata moto to tikela bango makolo tozwaki kote na avantage esika bana bamelaka yango wana ngai betali solo tozoseka babi sozali na kanda yango nde tokoseka kaka awa artiste sikoyo ndenge oza boye donc nayebi te
Ozo répéter déjà ou bien donc c'est ça que nanzela kaka na babar na baboîte non c'est que ça bat po place mutagozo pe baniti mutagozo non place web mokilele kiza mana kaka atoboyi makambo koya kaka soma mokeleza ka bombe neba talo lenga likolo ibungo ntulu lukanga na tambula kabe nazo panza sango nazo saki monela ba nazo sekiza ba répétition monene kana njela pene na mama bana nangai na komela to tuta na jeke mbota mondele ya jongi selinga bana baboyi kola ba meli va mpa ba jumpongi lukapenga na ko sa répétition bisoti ozo idée comment Lumumba bona parcours na yo ya comédie donc tu ozo idée yo tika suke belé o tie trace le quoi Lumumba oui, donc naza artiste mais naza donab manelonga Lumumba donc et comme la condamné pe banda kindeni pour idée wana bon pour na bimise doja Lumumba ezake tumbu mako boye pour na saki mo masolo ya comédie na bambanda ka Lumumba tanga na bambanda ka na ba pere na bisu diko kwa na mona ka kenda ezaki moto na lolitingi ngape na ya Kishasa na comme la petit moko boye abimisi display nai ngepena zonga kinda ko na bisinja mena otimboka na Kishasa koluka pesa ngata opportunité wana na meka ko sacrifier motu na ngai na bimisa te display nai luka pe na fanda kina bendi bilili na kolala kango na so na ko senga kabalo sambo tina bimisa pe display nai luka mpa monite baiki batela nga na mo bitando na ma opportunité batumsu babenga kangai na kendaka kongmenyisa baimbo kampe bayebi bon pe ba mona bipa ndenge na ndingi na boya kanena kufa liwa ya Thompson liwa Thompson de liwa mabe auti na mai azo mona balobi ye azai kotala babimisie na liziba azai komona balingi ye na karto azai kotala bamama bakei kosomba ye na vivre fe azai komona baye na ye na kitunga azai mpe kotala batie ye na mai mpo baeka elongba azai komona ba Thompson liwa mabe balongoli ye baeka ya azomona batie ye na mafuta azomona Thompson bakalingi mpe ye azai kotala batie ye na sani babula fufe ye azai komona liwa mabe pe na bambisi tu eleki mbisi tu na nkombo ka Thompson artiste vraiment oh c'est que ça rate na souka na bige mona c'est 4 parce que nana micro est-ce que donc yo peut-être on zo kolo donc eba pe no za comédien na vina bon ngai tango na kola ka na epaka ke y aura un jour na kozaka comédien te mais na kozaka moto moko akoza trop ziri voilà parce que tango na koli na mboka mage na longwe mboka vampo balakisi na biso bachaki biso nere bakotinda ka biso mputu wi mona kisile kanetando twanjete komenga ile tete na komo na bi chaye na balisa bango baba yaona meka bakocha biso na muno mabene na Kishasa baba ndeni baba azaite moto aza sumuwe baba le do baba le loko atenga pene na Kishasa na fandisi ba al na kota bitando ba artiste ba kolekali tata pa obite ba na nga bakoza mikila te bakoza mitu bakosekaka te bango pe bakosekisa bato yango pe na kota makambo yango. OK, est-ce que kopesa ça bienvenue Panzombote bienvenue Panzo ne tombe jamais wana mutu na mayele maître avocat balobi to tieli o maboko kamingite magistrat. Voilà. Merci beaucoup. Ezaki Lumumba na micro ya Betali Solo. Ba o baseka ki salinga bien, ba o pe baseki bien te émission Betali Solo ekosi la kate. Tant que Congo dialogue ezali émission Betali Solo ekozala kaka. Mira Kinzi Lumumba. Loko ya question na ngena komituna. Mpona nini na bota mandundu? Mpona nini na bota mamo sereke? Voilà. Mpona nini na bota mamo ganja? Mpona nini na bota mamo nchenko? Lokola ngandingi na zawa nzala na likamona pona kalikambo ekoya eya forma likolo eza 0 pina montuka 0 okufa kai 0 lokola ngandingi na zawa ba to mbongo ba ni États-Unis how are you good morning mon teacher me et you nous sommes nous nanu bon meka kosala moi sacrifice moko ba aretondi awa to kangami lokwa liboke kangami ekozanga bato balia bino bozakuna tata bomo na mpenga iti bomo na ti ata balobi nzala na likambo ngana ponika likambo ekoyaya yo monaka yezo akufaka ikona ngana yo yo kiko pona nzala yo poni nzala deju yo kokoko ukoko ka nzala deju
bilokanga nya batefandi oboyi kozwa ozwi yango na ndenge na yo okwelaka likambo te mpona likambo ekoya mokili elekizama na kaka ata oboyi likambo ekoya kaka ozana bato kopesa mbote boloko yango na kopesa mbote nano na liboso tika ete nzambe mekeba na bosana eloko moko me abosana yango te avana bana mbote funa beta suka na nkunga pesa nano mama Francine Ngembe mbote mama Francine Ngembe mama bana kuna na mpoto oyo leki na yo nous sommes nous na nous tika ete nzambe mona mama Francine Ngembe tika ete pa ya azali bo bazwi na mpoto te Ngembe mama Francine Ngembe ba baza na mpoto bazwa te yo zwa mpo soki bango bazwi mutakosengela mpozwa azate kwa ngai lumumba makoto mankulu tofenge binja mbapambula amona yo na pe bambote na ngana ndinga lumbango penja kwa mopepe mona na kate deveni panju na kwa mapete kungo mobimba po boleki ebiri so na bina bano tanga nkombo na bino ekopesa penje bulumo yeki bino tu ko banana nzambe ko kitana nsi bino tumbote bosala na ngandenge bolingi ngana za na mwaite ya kosekisa batezali me kota kokende esike zaite mbango. Merci beaucoup. C'était émission Betali Solo avec Lumumba, artiste et comédien. Donc comme nous avons souga émission Nabiso, émission Betali Solo beaucoup mon artiste et ndenge. Il a été karaté amba o bima wana. Voilà. Non, on ça équipe technique na ngamboté, donc les Cordon King Trésor, ingénieur Fils Nzadi et puis Mogo Mira Kinzi o Yazara toujours na loboko akosimba lo trépied. Non, on ça mboté na depuis États-Unis la grande air Dimbia, ndone bikelo Moizoya. Patricia Rodriguez, moi c'est à Pembe, Motebele, Master Nanato Poto Boston, Doudou, Alain Malebo, Bijou Malebo, famille Malebo, bienvenue Panzou, Yvette Foura, na Belgique, mon général, papa général Oleko, papa Jean Dédié, maman Henriette Oleko. Nous pouvons faire Motebele, Bele, Tokutani, na émission Zalikoya. Merci. congodialogue.com congodialogue.com